Alala kite simba kotoyo kendo ale semeki yo semeki mama pelisangwa suma ya foko abamana mboka batata basala bilanga po bagunza maka tala biso to gunza maka bango kuna bagunza mi nelika bwiku Michel Wendo malulo ngondo. Merci fidèle internaute sur www.rectv na kati autoroute des stars. Quand on est sur notre autoroute des stars, pour la mission micro ezaka ba pinette tambolara pour dans l'axabino actualité ya musique, actualité ya makambo ndenge ezoleka na ndenge Congo, vitesse ya masolo ndenge ezokena ndenge Congo, ba autoroute des stars et ambaka ba star ba biso da star te na kati autoroute des stars pour les cater. Merci une équipe technique mobimba ya Récit TV. On a bien les infatigables, Christian Malou, beaucoup trépied, Asimba caméra, on a trépied, caméra bougearaté. Merci à mon réalisateur Papa Doudou, mon cordon G-Love International, Babi, Arthur Pape de la presse. Bisoka na vitesse ya micro na ba pinette otambola pendant l'accabino ba actualité pendant l'accabino ba to l'accabino ba artiste moko to l'accabino ba soldat moko ba autoroute des stars et ambaka ba star soza star te awa bolikate ba bise mon plateau to ada na moto aleka lelo président chef ya makambo na yemo siko commandant de bord. On a profité déjà de Christian Malou Fungola Bisso. On a déjà invité à qui je dis déjà. Bonjour mon frère. Je peux pas vous dire pour la bataille là, mon papa Bruno, il y a l'aura bien ma de côté Siko, santé bien, on va Nzambe, tout va à travers le monde entier. En tout cas, les autoroutes des stars. Donc, dans ce pays, c'est la première fois que nous avons déjà 4 boyés. Nous sommes tous dans le Nzambe. Nous avons une question. Nous avons tout bateau, tout bazar abonné à Récit TV. Donc, nous sommes bien la question oyo baba surprise ni yo bomeli mo otuna on na oyeba ndeni ya ko répondre bango po ba fanyo so balanga ka émission na autoroute des stars bazala satisfait quoi. Merci beaucoup Chesak babika ndeto sola na bino to betu yembela bino Chesak komaki ngeza kana asko na Chesak ngawa ne talinga tenga na sola la Chesak ndé mutawa répondre bino Chesak ndeni ni confinement ezali ouais, confinement, ce topic est les bien. Bon, ils ont bien pour qui m'a beaucoup menacé le monde entier, Covid-19. Mais dans l'ingéma, il y a ma concert est bétamaté, donc ma belé au salaté, donc bon comme il passe, ma moi qui belé donc ceux qui vraiment mutu oya alinga artiste o a raisonné yo peut-être soit à moi $500 soit à moi 200 euro en tout cas ça m'a mutu na yo ba te ko parce que vraiment c'est là ba Christian Kachala ba Jogo Sadam Dala ba à centre Gege Mogrosso de ce ne babularanga bozoma merci na bango pour azosunga artiste na bango biso skoyo na idéologie nanga na baki ki lokwa mon koko so ezali na confinement oyo tout travailler malembe tout travailler malembe lo bezo bela déjà so ebeli to chango pembeni so so ebeli to che pembeni bondo ebeli to che pembeni lo se beli to che pembeni mukoloka to mona makete ça va faut musique eza bar. Musique est à bar, ton bar est zaté, boîte est zaté, en tout cas, au gros, c'est loco. Parce que on va net, ils ont donc, confinement, il peut subir ce passé, mais tout le canal, notamment méthode, mon robot, comme ça, c'est pas fongoli, ma solo, bisopé, pas fondation, ma solo, tu vas nous bêta, nous les temps, nous sommes en camp. Soit tu dis, ça va expliquer, ok, maladie, t'as pas joué au mot bêta balle. Donc, en tout cas, confinement, on n'a pas et bon, ma solo. Je sais que tu peux y toquer, mon malais, mais quand on est au Baki,
soso tutie pembeni tobeta masola soso moi biloko ezobongama déjà. Moi rapidement je sais que bato badécouvrir yo mbala moko pa ya Félix Oise nayebi te moi parcours rapidement mpona bato bazwi occasion ya olanda o lelo oui bato bamoni par Félix Oise quoi moi parcours mais les bêtis n'ont pas sa quartier ndenge ezala kaka barossignol c'est ça musique États-Unis tobeti na bajani tobeti na bahistoire romaine après wana masananga moko boye akozwa ngai amemi ngai orchestre mpe na biso moko azala na mikili asalisi orchestre na ye moko eza na ebetaka déjà naye te so oyangaka nzembo mponga na ye après bonjour monsieur nga na ye nde tosali sponsor donc kokotana nga na cultura pays bato bayambanga bien nakuta Jos bien na wana azalaka chef d'orchestre nakuta basheribe en tout cas nakuta baivon bigogo baeme dola mbonda nakuta bango bazalaka deya basien donc nga mpe ntango na ye en tout cas boulele kaka nango très bien. Je sais que tu peux te sentir qu'il y a une position directement dans la culture pays nayebi te premier jour na wana culture pays oconvoquer président Félix Oise kona milongo nini ale bato botikali na ndako elelo borate bilenge. Je ne savais pas maladie ya mbula oyo kwakare ozanango cri na bwakaka liboso to na yo okese wana yango mais ntango so après na yo yokango so abwakango na grand prêtre Mboshi lipasa na académie mais nga na ndobwakango deja kala mais lokola baseri wana kitire ezalaka na baforce ma te ozomona rebimaka nango kaka ndenge wana mbo mais cri na nga ezaka cri mwana asala yango awa na ntiango mwana mwana ntiango ne grandi ya ntiango na vivre na ntiango na laka na ntiango voilà. Moi je rappelle quand il y a moi je suis na kati ya culture po bave na nga Alec Mbela taka faire comment qui habiter mbise moi trop abwaka moi trop azala na moto ke non de ninga se invité sur biloko ngo ezaka la banzela na to tezali o yango to betaka na ba concert ça dit ba générique on na sala ba générique on na sala en tout cas naso na bandi kobeta yango bato basepelaka. Moi rappelle pour la bato tudi bana baluba bayoyo beni bana balwaka kwanzo tika bana baswani makoko yoyo bongo bale natikana nakana kokanisa bayuma nyonso yebela banyeri kinkuru mwana yebela banyeri kinkuru bongo bisikiti bukuta brrr makwiti tomina kakyu ça va kariwanze Eric le charismatique mwana mwasi batela semio mange mario moni badawani to wesone busoba ya pamba lelo sogonwa lelo sukule nabi kisani batu bien suka ya bapela ka chengu bien chengu solo asepela na miloko babi ken mosengo mutambongo ya mwana mukie babi Mercedes 2020 et puis ça joue et je peux moi rapide mais éviter de l'eau ni ça le long bon vérité moi je pense à ta vérité les lots là ouais vérité parce que la scène de monsieur Belé batuna ba question donc ba frère non so ba sala ka émission ba net tout ça là bango na expliquer bango tina nini na longwa tina nini boy et les lots peut-être basé occasion là dans les lots là bon d'ailleurs que makambo komoni biso ba bisa biso pas vie moni biso to ba mo mke na verbe vous comprendre ba bisa biso que boulangerie bandi osala mapa te boulangerie bandi osala mapa te ndenge ni bamama mapa boulangerie bamama mapa bazozwa mapa te ndenge ni bafuta bino mais lokola boulangerie lokola sikoyo tomona bamama mapa bazomoya seke liponde ezokota ozokomprendre ezalaki nango kese na biso te mais ezalaki ke ntango makambo eyaka ntango okoma moto akomaka na succès famille mpe ekoma otalela yaki je promets à côté pas faire la biso na minute oyo ça sali kombo akoma prêt akoma déjà roulia donc il faut que ne connaisse ce qu'on a sur $100 moi $200 muta kufi na famille cotisation no faut ça la moi likolo par rapport à l'autre
ozo comprendre maintenant na moni siko makambo wana esalama te eza vie na biso ngam na banda makambo kolongwa te avec funa za décision na nga ataki mwana mobali nde na décidaki ke funa longwa tira pays vie parce que bandeko bavaleur na biso te ya totala même émission ya grand frère na nga c'est un fort eyilo tozangi na tira pays vie embe dola mbona mtati ndelenge émission wana abike batulile bakopesa nga raison pour nous koloba po to lobo makambo ngo ti wapi le sensibilité qui bobeta conseil bobeti conseil sur na poto cheno vers 20 € na enveloppe tu comprends voilà je te jure to lobo makambo wana batebele so to loba boko na finga la vie rien donc biso via la kisa biso la vérité ça la bien pour toi comprendre donc biso fait aloba na biso so côté na vérité atebe biso bilamba ate lichi no ya 15 fiki viciel fiki elembe yo mdolinga balicha pembe wana so côté na vérité atebe biso lichi no na pembe limagaka pour la vérité vous comprenez on biso to yi ba l'accès so ko ba mingi vérité pour dans la molangi ya pembe ya moninga na lo ba mingi vérité que parce que comme on peut sur raison spontanée ba to mo lo ba vérité na si oui ba to mo ba ko miso c'est vrai que et puis ngam na ba ngai ne mutuma o ya kombo na longwa na kitira parce que ba tumi ba na ka so ba kebo ba lo ba pembe na micro wa te mo konti ba lo be ngasko na lo be la vie na vérité fait na besoin car o yo net Mercedes o yo na besoin cabinet mais na tambola na parce que nazo bunda bitumba makasi vous comprenez so biloko na nyoso mo no se car bani te akebeki sango donc nyoso kuni le kaka makambo kaka donc ça la marata to sengi ça la marata alors to za bato même ba fan ebele ba vie na biso musu bana mikili kuna o bataka na staff tira pays ba yinanga pona lo ba makambo ko mais ba yebi mutu na bango très bien c'est la musique ba lo ba yebi mutu na très bien donc na linga kama su pete ke na fandi boy na ndolo ba lo ba makambo ebele bele na lo ko na impoli mais na impoli te bolimbisanga so lo ba mabe mais na lo ba vérité linga mutu azolo belo mbala moko te mutu oya bombela ko makambo donc loko yo tunanga ko yo ko za ba boni le bele o ba kota na ba site musote ba ga na yo o peut-être ba la peut-être na souci donc lui peut-être musicien na biso ba travail ba vérité mo c'est ça le problème ya ngo monique ya ko za décision que il faut na lomba na mai pa o ko tele ba gauche droite boye parce que na mona na sala mo ba danger mais ba reconnaître ngati peuvent aller kutuke ton na longo de ba ko finga na sisi donc na ko comprendre que mo kilisa na ke gratitude ya makasi ye kutu boye mais tellement oyo mutu asali o bato bamona bato ayebi ko histoire ba chanza ngo te babike chipo c'est un grand animateur na loba na beta ratolo na grand animateur to tala na ba wenge musique maison mais na quartier la teba c'est on a tout na Gisac pe na pas Félix Wazir donc au bunda na ba orchestre wana nyonso eza black it donc eza black it eza animateur ba c'est wana za ki ba générique te to mona mikolo il y a pas 4 minutes on a tout ça qui faut soit temps générique de ça dit je comprends. Beta ba 8 minutes quelques secondes wana. Et après on beta ba 7 minutes. Le sandi yo aux autres attend, aux autres attend ya ko boaka ya trop. Bon, tout le monde a moi ça makambo. Na avec décision na longa na parce qu'on a tala ki sko na ba ke c'est tout na ko kende o na ko mona o style nga na lingaka na ba te funa ki nisko capture la tête. Donc ya mon kata na longwa ba tout bia mokilipe ko ite ba masa msuku ba lo. Denga na buka mira prison. Voilà. C'est ça que tu peux mais quand on répond de biso ka des questions mon rapide ça dit ça mon souvenir na yo il y a bien na kati ya culture na souvenir à ma tête aux ala on a culture on fani bien na culture loko so na besoin na misala na passe je suis peso vendre auditer loko culture ça la bien te na pesa ka culture Maxi na vie na ngai Maxi na nzela na ndenga na Gisac nzela na ye na Gisac souvenir na malamu na yebana mais na sur plan matériel boye na ndenge masolo boye ke ndenge papa za na mwana na ye en tout cas affection na tolo mona wana nzamba zo mona ngai vous comprendre souvenir na mabe ke munaka mwana bato naza ni mwana tata mwasi ya kitira pe hivi ke na longwe nga ba insitanga même na boko makombo na ngate mais na solo la na ba gege zo solo la na yo to solo na testo na bi botanga na boko na tangi ba classe ba danser te mais na tangi papa na ngatangi singai ba bi musique soko mélanger na mwanchi kezaka moi ja mais na tangi quand même na bi botanga na bi kokoma na bo comprendre
na sali so kele ba poto wana net ba mikili wana ba na Paris ba ebi et puis faut za la makasi ne na otanga ba pano ozomona ke to komi à gare de l'Est aba komi gare du Nord aba komi Château Rouge faut yeba nzela nini ya otambola mais to mona ga nyonso makambo eza mokili biso so totambola na samoi ngana mobali na banga eloko te ngana G7 na Nyamura Gera ngana obeta générique comme na MNJ vous allez danser bato kobina et puis on fait comprendre bango que ngana nazalaki animateur à solo na 14 orchestre tobeta parce que la générique je sais que tu peux Nyamura Gera et ça là ndeni na quartier latin yo mto salaki demande d'emploi to de rapport à Mutakomela qui je sais que Panzo non même pas côté on a vraiment bafano tu balinga je sais que pour donc balinga pengate baibaki mais c'est pour faire le média atikala olukanga ta bipenda mabisote soko longo basala toujours demande ngana luka numéro 20 na kwa dans la salle testo est-ce que GP donc GP wana ne fisco elekela azwa testo wana nani côté wana vraiment en tout cas beaucoup dans la vérité pour te be ye amesana ko zabatu non. Donc ça dit, venez à Kofi à cette histoire à la qui s'attire là mon Kofi. Venez à biso wazeko. Na ndenye ba yo pana na masomo ba ya maisha. Je suis moninga misali mo ya pana yo. Obengi président na ye. Ezatala ke boina ko. Asala ndenye ba yo pana la. O TV bon médecine na moni médecine ko zo etenga mo na so na petit na ngai. Banda na zela to so na ngai. Wana ngapela fa na ndako. Na personne no qui savait ngana ngana beta na quartier là. Na ngana beta na quartier là. Donc ceux qui viennent ceux qui vont clairer c'était dans GG fou la membre qui va décider d'accord bon on est ba tomoke na profiter na mona ba tu vois ou ceux qui 3 mois 4 mois ya ngoyo nous avons une solution moi mais à tout ça biso fa beta quartier là les na ki au fur et à mesure bon ça va que les na ko choquer banda les na kende na ko choquer ba betelinga likambo te fogie ataya bosaninga na bosani yote motema ezoluka yo urgence nakokoka te koboma moto ya muna yo nemba pe mwa bien mais siko yango te to le moyen to comprendre que ba socio de la ba pone la ma c'est que la kati oza ba rumba ba jeli la éviter couleur donc la betelanza mwana mama bominga nze moi ko nze babinda basi ba betelanga sebe nango déjà te kutu kune zaki te kio ebi nzembo te mba moko kota mba moko sonaka mutu moko sonaka ba musique ya bato tout vous comprenez actuellement na yo ka quartier la tête on na yo ka ba wenge na yo sebe nango ngana ko kina BCBG na obwaka bo pete nzembo nini boy na obwaka bona kina quartier la tête na obwaka non donc la maison mère na yo ka ba créer ba animateur tout na ba mutu donc ya monde sala kanga souplicité wana mbala moto ba beteli nzembo wana na kwaki ba ya mbala moko na ba luba ba créer wana elekela bango pe fort taka na olongo ba bloka ba mboshi passe voilà est-ce qu'on connaît la quartier la tête pour ani ba fumwe la ki mukema oui quartier la tête na raina ba bon tout quand on a confié le budget tout ça ya beba matena ko vani ba to amona na kana conseil mona fikin sala wana amatana na podium na beta ko tugonda bi betina ngale nini uzobenga ngato zokomela ngate ba nini mais le roi ya takani bongo donc OK to sola mi soma pampa mate so to mona na vie er moko boye via ya mbanga vous comprendre donc aibi que ça musique académie écoute balo quartier latin académie longo belé ake basa quartier latin académie le lobela ko fide ko faire continuer leader à bongo azaka ko fio lobi ko tena ko fio lobi bonga le losena longo ngamone na longo isani na ko longo parce que quartier latin vient de réviser na bi ko kena yo mais tout ça là non donc il a un album du patron. Vous comprenez? Parce que tu as un contrat sur ce là qui a fait moi 2 ans, moi 3 ans. Il y a eu 3 ans, on a bêta 3 ans. Et puis, on a eu chaque fin du mois à quartier là. Je te jure. Donc, il y a besoin de salaire. Mais on a vu Bissayo, on a vu Bisson de Gonanga, en tout cas, Tata Maman Bandeko, on a mon abinoé, son Nazoroba, son la vérité, son la locuta, on a né en Kendeboye. Tout à l'heure, nous avons après missionné dans le studio donc il va tout à l'heure. Vous comprenez? Parce qu'il y a un côté qui tire dans 18 ans, mais on est frères. Il y a un monde qui est vraiment. Ce qu'on a eu, c'est que tu as battu nous bon. Il y a un photo comme on a vu dans le football. Ah,
Et puis, ce fait du mieux pour Kimo Boyebo. L'esprit, les 30, on a gagné sur le 29. Aujourd'hui, testo, pour qu'il n'est pas si pour jazz. Mais à condition que qui m'a répétition. Pour ceux qui m'ont répétition, journée, moi, comme il y a patron. Donc, ceux qui vont foutre $200, ils vont $50. Donc, déjà, au cas où on a suppos, on a qui m'a boulé ça. Où est-ce qu'on a dit que on a mais ok, donc qu'est-ce que je fais? Fin du mois, moi pris ma concert donc Libanda on a 5 concerts, il y a 5, il y a pour samba dire ou le baquet. Il y a un score, on a tout dans ce public là-bas, ça vit là-bas, ça vit, il y a un makala. Quand tu l'as entreprise, quand tu l'as entreprise, on comprend bien, on comprend. Donc voilà. Ah, Nyamulagira, c'est là qu'on s'est vraiment invité. Mohamed Bezalaga n'a qu'à tout le star Nyamulagira. On nous met mon quartier là-dedans. Quand nous raisonnons à ta maison mère, ou soit au raisonner à ta groupement, on a place au moment où on est comme ce qu'on a dit, ça a évolué à bon outil. Il faut le moins qui tira, on est sous ce quartier là terre, on est sous son maison mère après. Bandaka place ma et tu l'as pas. Non, tu l'as dit, naza mobali. Ubutama mobali, donc on tire la mobali. Donc à jour on a des noms comme il y a on a déjà, il fait combien déjà faut ça la magambo parce qu'il a yebani déjà. OK, sous on a écrit pas problème. Vous comprenez, il faut au salama solo. Vous comprenez. Donc on a fait il y a spécial à danser nous on fait ça exact. Vous comprenez. Il y a le quoi na dans G5. Si on a l'équipe dans zila ba pesa ngambo de grand animateur. Donc ata ba chauffeur ba race ba na ba obele la yo déjà on a diana pas ya makasi. Alors faut que ça la magambo yo moko siko. Donc on a ça la monotonique kitira boy na ba fanatique ba ba yo. Beta siko masolo ya masolo na yo. Ndeni namu relation na ona ba ndeko na ba animateur. Oui, auto sola. Kinton. Ouais, puis content to liboso ezali nango tono sola te mais siko to mo sola so très bien. Soki to monani. So to monani to pesa na mote to sola. Oui to sola. Donc nous prenons problème de ça. Na la problème te, na lu ka ni ta créer problème. So créer problème no moni nyamura di. Voilà. Parce que au tala la télé vous zappez moi de niveau central. Nani pena kumvuka kwao. So kwa boka pena obi ati master au savoir. Ouais, mais toi bien c'est un grand. Brigadier Sarbati. On va Jean Tamissi. Jean Taboka très bien. C'est belé, on va ça boulot Bercy, on va ça boulot bien. Petit na ba chomi, ba de belé. En tout cas, nous sommes fiers dans le monde rapport. Ba moto ba bin tom tazo bin sa moto, ato bin sa déjà baki. Il y a une ligne qui est à la fois animateur, peut-être pas déjà. Donc tout ça bien, l'animateur au déjà, pour ça, son bimate c'est le webino boulot. Donc les bananes sont en train de faire comment la banison de ouais, tout le monde a bâti ça, tout le monde a la place moko. On a nous sont en train de faire comment la banison. Et on est dans le coin dans le bâti à la fois animateur. Tu vas travailler kaka, on se connaît, mais tout ça pour nous dire on a mbiaka, net vibrateur mpiana benga mbiaka ya animation. C'est-à-dire ay biti na nyalo ba bon. Monsieur ba boka na bango mais na ba comité. Mais sur na lobby au moins appelé soit créer budenga. Donc pour éviter problème on a déjà leader. Donc on a comment koyeba ndeli na kosola na émission. Donc nazana te pona ko dénigrer baninga. Non. Oye bien. Na sala soso na ranja ba mpese. Mpuku na ranja banyawe bana kini lufutu na maboko de soso na ranja ba mpese. Mpuku na ranja banyawe. On s'inspire au pena on va dans ça des créer on s'inspire na nini? Ouais, parce que les artistes les domaine là. Nous on a comme ça comme nous on a fait na biso waze. D'ailleurs ça on a ndenya lo baga déjà nzamba kini mo ko so kini malo. Vous comprenez pour on va monter bemeno pour faire ça sur nzamba.
Vous comprenez? On est pas là. On a maloba vie. C'est-à-dire il y a un domaine dans domaine il y a on a peine le bagage comme on a fait dans Kaboul. Mais on a peine le bagage. On a le suspect ça là va tout bien. Mais tu n'as pas les qui sont rabétis mon polo tika ça. Tika là pas bagage. Moi nous ça finga tata na ebongo tato yanga esa goto ça. Donc on est là tout confité on est là et là il va là. Il y a mutu oyo wana awandai côté les la vie na biso tant aux na culture pays. Déjà nani susu makambo isi le kana ni daga ni mater mo bo ana bengi bit muto. Siko bochalo na sindi comme il y a des leaders pourtant ils ont le déjà parce que na mito na ya on ba na ko bunda bitumba ko sakana te. Vous comprenez yon tabana masi donc là il y a bitumba mo à l'équipe à paix. Vous comprenez? Nga on a linga père na musique te na linga ne mingi patron l'équipe maman pas patron c'est vraiment tout ça papa ni ne lokende ka père na linga peut-être pour père na musique à la raté vous comprenez tous années pour patron pour père ou apoti yo père ou azarana yo vraiment alors ça va soigner na dit que c'est mon fils vous comprenez c'est que pas Kofi Olomide là qui père oui Kofi Olomide mutasanga mabete a peine mabena c'est que yende to menge père tout le monde patron il y a pas de patron on a bien patron vous comprenez on a bien patron on a bien père na musique à on a père na musique c'est que bango tout même je vais père na émission mo boy on sala mo Salvatore Bella Patria la PC Mbote donc de ça dire le bac était papa na musique là parce que so y a fait ce sali test ba c'est pe na hote ba benga na on a mis toi na qui mwana na oye ba na pété na ki papa yo ba na te donc na sens wana yemba mo so sota ye bif to na sota kamba la moko na lisolo ya yon tabana masese dike ba photocopie ba kata frontière te donc parce que on a déjà idéologie ya ntaba ikomaka net vient na bisonde manger rentable vous comprenez tabana masese donc mais nga sikoyo na sala ba tout plaisir dans le bas kintabe kintaba bongo mona mosabili boso tobina madanse maboso sikoyo na kintaba wana batebele balobaka na poto ezoloba mande bakomela nga balobi je sais que poyi akabola kilo to noir to pembe bandola kisake likolo mususu na culture pays vie likolo mususu na quartier là que pourquoi après kintaba na to mona na je sais que maman temps ils a bongo to mode ba bien je sais que démarrer venir directement biloko mususu za ba sine c'est mona sala rami bokoko vous comprenez na mingi bokoko parce que tona sala biloko wana na kabori face d'abord na linga mingi omona na latali puta bima lokola nkumu moko boy bien kombo vous comprenez nzete donc biloko wana ngani na linga te que clip na za toujours net swag popote na linga na la kisa culture na biso donc sikoyo na ndena kabola ka face wana vous en avez raison donc ils a dit déjà bah après qu'il tabane na lomba après qu'il tabane na lomba vous comprenez parce que moi c'est que parce que les acquis déjà mon sentir tu n'as pas que funa kabola face mana dit aya boyinga na yembela masanga wana ata faire on a joué ata nini na on a joué et puis ça a colère on s'arrête na so rien no mona ngane ava ko rien ata primiso no mona o ngana lia onemba ale se meki mama pelisa ngwasuma o biso to sala biso na banimateur nyoso wana on est kisko yo moko mais o wana siko papa le pesama nga siko ni ota boy mutabungela ngo bani ya foko donc ma trop donc bah pas comprendre ça c'est dans le bagage dans le sens que bah pas comprendre que vie est dans un bon mais biso donc là nous avons besoin de sa force nous avons besoin de sa toujours makasi tout ça on a pour travailler ce que tu as tapé masula ya masolo na la mayanji pas mayanji mayanji outi boy na commune non outi lemo ou les kiwa mayanji donc à toi 8 aéroport à toi 8 minkao donc on les gars na mayanji ça ils a passage obligé de faut bajo binaka papa mana mboka batata basala bilanga po bagunzamaka tala biso to gunzamaka bango kuna bagunzami wana biloko mayanji watu bagunzama faut to gunzama ti biso on doit sa bilanga hotel
c'est que toi tu as un bilanga te bilanga te wana kringi wana nde siku bakunzama toza pe na bangwete ale mwana na kati ya ndako libanda koma mama ale mwana na kati ya ndako libanda koma mama tala bango bafina ngweke 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 nini wana si ngweke ngweke uno mwajeni no sala yo bino mayeno te mayeno yeno je sais que tu peux y aller dans le générique on a ça afrobeat ou bien on met un générique mais de va générique bon tout ça na ba style différent tout ça na net sereng ça afro décalé et ça combien de génériques donc le générique est à moko mais on a ba style net tokochuba serenge tatana bakoki sakata oke tochuba sangana keba tokochuba on a supposé ce que moi qui mbangu bon net ba petit na biso wa beta mikolo pour pesa bon pepa na bango bon générique oyo zo mona adape mbangu be na ko benge lokola to bengo 4e vitesse supérieure on est à 4e vitesse supérieure pour attendre moi vitesse par rapport à ba faux mobi na ba générique oyo tout qui est petit na biso so ba kitira ba boka ba beta ba générique wana pense que ça mon bango lo mona ka tala bango ba bunza maka vous comprendre donc tu as basili wana na ko sabino te biloko ya sika ba chérie ya kini pete to bina malembe pete on a ba 4 invités supérieurs on a ba cri wana et donc on a moi 4 minutes 30 et le moto beta ya mwana kaka fiki elemba ebi Beric le charismatique ba ebi ba venanga Fidel Ngunda patron Musielu ayebi ba Anderson Silulu Anderson Silulu ba yebi masolo oyo netoki na malembe na ancêtre Gege Mogrosso na DJ Sita ba on a toi ba États-Unis donc blaguité ouais c'est quoi ils ont single to album Manjilo ils ont maxi single bato bazala décide za maxi single to beto mais 4 titres to wana 4 titres ko to na beta biloko wana so 4 titres on yana ba rumba na 4 to yaka 4 titres eza na mon chamon ko boy pona kolembisa ba na yo moyembi oui na yembi to embeli ngu ya kamla embeli masa na ngai patron mwana mokemi tukebele makambo ebele azali kaka na limitaire wana masa na ngai ami de France na osa ele kadoko asunga na orchestre makasi ngu ya kamba donc na bato lokola bato na ngalo ba kade mode kadi ilunga asali mama na flat place donc moni ba initiative a boye en tout cas la prochaine fois ton manager ko bima pour ça la même mission kuna yana kinkole donc yana kinkole wana na biso asali salle c'est uniquement pour les artistes ça pour na nduna vous comprenez ça la monene ya Gaïa donc il y a Gaïa donc asali na podium d'instruments déjà comme elokita ki Uganda eza déjà na Kampala eza déjà na Kisangani c'est ka ba masoué yemba la moko ba che d'instruments donc to ando beta wana on a fallu que tu vertis dans ça les 30 jours mais le là tout ça nous doit confiné donc moi il faut mettre aux ala qui wana tu nous en misa mai donc aux ala qui wana kadi lunga patron donc jeune mais makambe belé voilà ce que programme il y a Maxi Single les accords du Macan nous déjà dans mois août à l'anniversaire on a lancé le logo moko on a déjà qui makambo zo ya générique qui maintenant ça la bord mo serenge bord on a serenge parce que nous sommes dans bella so pesi ça lui fait so pesi qui samboma et moi temps mais so juste serenge mbamo ga notoka on to pesa no makambo ni loko voilà babi tomo qui t'a déjà sommé les sous kabisanga bolo suka ngwele babina kati autoroute des stars place makamba buza nyamuragira biso totiki la autobenga ngo live performance totiki la au niveau ndio mpesi sana biso osepelisa bato balanda biso mo mabanga ndeza la kana profiter déjà na pesi mbote na vena nga babi vena nga Alain Kembela Kevin Prince Mambo mbota to place aux ababi Hervé Fashion Mambo
Bambota to Kevin Prince Mambo, Hervé Fashion Mambo, drapeau ya Congo na kati ya London. Venanga bambota to place ozali babi Ken Mosengo. Ken Mosengo mwana mbongo. Mwana mwa mkeme bakara cher Mercedes 2020. Ken Mosengo bambota to place ozali Venanga Ken Mosengo na kati ya States. Ah, vous baguez trop. Ken Mosengo patron. Ken Mosengo, oui que Migolo n'a pas été bana États-Unis, bana États-Unis, Ken Mosengo mwana mkitala bakar. Ken Mosengo, mweke yango ezoya, maxi single man njili yango. Est-ce que okota o okokota te basheri akini pete akene Mosengo pete tobina malembe pete patron de patron Ken Mosengo mituke belé neti bilanga matembele vous comprendre bakota bilanga ba chinois ko na tamituke belé Ken Mosengo na yebi to sola na frère donc faut que taka pour biso on a besoin ya tu as besoin d'innovation, tu as besoin de jeune, tu as besoin de patron Sika. Voilà. Tu as besoin de patron Sika. Tu as Joël Matondo africain. Balin Kembela venanga Alain Kembela na yoka ke déjà Alain Kembela bambote belé donc bosé belé wana bozo landa. Moi njili yango batata ba mama bandeko. O na lobaki te. Tongo to robina pete babini ngweke. Ah mais tu peux ndeni na kota kité. Alors bo hésiter te obeni na plus 243 pour pesa libéro ka battre suka wana babi babi Ken Mosengo soda makasi to sola ka ndeto sola ka nyamula gira yeyo babi chéri mu Pierre mu vieux bambota to place oza babi nice makwala mwana batu nice makwala na mwana batu na kati Afrique du Sud masa nanga Joe de Chris basali choix mabe baboyi kolia mpese me basimbe na maboko masa nanga Joe de Chris na kati Cape Town bambota to place oza babi Rifel Longo l'international V bambota trop là to bossa na te ba masa na nga tout ya Paris babi base tout ya Paris masa na nga mike niema papa ngeli soda makasi bambota to place oza Christelle ngase mama CC Azmak to la ka bébé ndezala na cadre ya idéologie babi Carmel la camerounaise bambota to venanga papi ndonga karabukie papi ndonga karabukie venanga na ndinga kini me patron Junior Kanyeba Miguel Soda Makas Naratia Lubumbashi Donkis Kava. Merci à mon papa Bruno na maman Christa Pelé ba initiative à Boende to ana ngo besoin papa longoli chômage na kin biso pe to akimo ba chômeur le ba boule zo bimo kalpe ko ko tande za la rap ba bi live performance nyambura gira biso to tikela au micro pour boloba so to yambi joueur to za na mo ballon de bois que la baie so to yambi musicien Angana bona boye ngabeya za de game bolingo so memelanga est-ce que ça y a différent bolingo ya recharger wana ngana boye na boye yeye neli kabwiku Michel Wendo malulo ngondo Ken Mosengo bambongo belé babi Mercedes 2020 ba me karaté quoi donc ba on a besoin ba benga nyamura gira air yangoyo zoaka biki déjà zoaka téléphone na yo komaka plus 243 85 44 20 245 je répète 085 44 20 245 Yannick Mande oyebisaka bana États-Unis ke mayenji les oya Jogo Saddam Ndala otolo bakite Yannick Nick Boy na bosanité Didier Sita na bosanité Berry Bousquet Barry Bousquet na bosanité na kata Japon Guilain Kashogi merci pour la geste Kashogi Lemba na bosanité bozé belé wana mingi koloba ya troté manji les oya donc cette fois ikartachi na kata Swaziland cette fois ikartachen na bosanité to sala rande to lobaki donc bat nsuso na boaki na ona boaki te bo comprendre kaka ne masolo ezali donc voilà quoi donc surtout vivre na musala oyo donc payotianga chéri tozana nanye payotianga mama tozana na nyango Willy Kloko Yalodi and then group Brino Chipamba c'est bon
Donc vous comprendre kaka. Donc toyembaka, toyembaka, toboa kaka. Vous comprenez. Anterco de Marcassin. Bayaya di Kundulu Bef, etika bango babina kaboy, etika bango basote comme ça, barese banchofato kota malewa, ah, bokwango tola lite, Yannick Mande, alala kite, simba kotoyo kendo, petit nanga apata patashu, neti na film ya otoloba kite, nyamura geraye yo ngana suki wana, obenga kana numéro na pesibino 085 44 20 245. Donc ça la bien, vous allez recevoir, vous allez bien. Depuis que la pandémie est aussi là, mais un gilet bobima. Maintenant août, vous pouvez savoir nos seringues avant vous. Après ma soleil, quand vous avez carabino, vous pouvez continuer de se logoter. Alors vous pouvez savoir moi image, il y a seringue. Tu peux chuba seringue. Tatana bango ki sakata. Nzoka to chuba sangana. Ma. Ken Mosengo boucle.